Shalom na bana nzambe bozona na biso bipai na bipai topesi nzambe merci oyo asali biso ngolu ya okuta na bino lisusu mokolo na lelo tozali esengo pamba te tokolobela mingi na oyo etali libala na boye tozali bongo na centre missionnaire Philadelphie mingi mpenza na Gombe kokutana na moto na nzambe pasteur Ken Lwamba wazali papa na biso wazosala mosala kitoko mpenza emonani nzambe apesa ye likabo nzamba apesa ye lotomo ya kolobelaka mingi libala na nzela na cadre oyo kola pesa oui je le veux mingi kati na bino pe boyamba la mingi ba réunion wana nebete ba témoignage ezalaka kitoko mateya kitoko ebele na bato pe bazopambola makati na yango d'ailleurs ngamoko pe mbala mingi na sina assistant na yango mais yeba ete kozala le 23 février nantina na tolenga tokutana ye totuna mwa mituna pamba te kozala bokutani ya mbala zomi to pe 10e édition ya mayangani wana otobengi oui je le veux moto na nzambe topesi yo merci koyamba biso na isika na musala ezali mbala liboso depuis mvula oyo ebandi ebela bana nzambe na Kinshasa pe libanda mboka bakolanda yo tolingi lokola tata opambola bango pe opesa bango mbote. En tout cas mbote na biso nyonso esengo mingi kozala ensemble na bino lipambola na nzambe ezala likolo na bino na kombo na Yesu. Nakanisa ete bele bolobi amen ngape na lobi amen. Maman likambo na biso lelo ezali oui je le veux. Ezali lotomo o onkola pesio kasi ya moto kota penza na bozindo ya concept wana oui je le veux pamba te na sena yango to likolo nango ezali libala yango tolongaki na mwa ebandeli oyo to mpe libala kolandisama na emonisi na nkolo libala ezali nini moto na nzambe libala ezali nakiloba institution o nzambe akela eza eloko utaki na makanisi na nzambe soki botangi na livre ya Genèse bokomona lenge nini wana nzambe akeli Adam nzambe apesi responsabilité apesa bakombo na banyama nyonso wana Adam azosala mosala nzambe apesi ye tango moko bible talisi biso ete nzambe a remarqué lokola eloko moko ezozanga kati na bomo ya Adam on dirait neti mwa maro moko ezali kati na ye mpe nzambe alobi eza malamu te mutu azala ye moko il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui créer une aide semblable nakosalela ye molongami nakosalela ye lisungi mutu aza lokola ye mpe wana nzambe akeli Eve abemiye nesika na Adam nde tango wana masolo ya libala ebandaki donc libala eza concept oyo utepa nzambe atali mutu amoni mutu kati na mawanza mobite mutu oyo azozanga eloko moko mpona bonheur na ezala parfait eza na eloko moko efo nasalela ye nde nzambe akeli libala akeli mwasi amemi ye mpe na mobali mpe ntango mobali amoni mwasi asepeli kati na motema na ye pourquoi parce que véritablement eloko ebandaki kozanga ye nde yango wana nzambe awuti kopesa ye donc libala eza lipamboli nzambe akaniselaki moto po ete moto avivre heureux awa kati na se ya moi donc ezali important moto abala eza moto ya makasi moto abala nzambe ye moko alobi eza malamu te mobali azala ye moko moto azala ye moko eza moto ya mingi eza lipamboli makasi moto kobala ya solo penza nzambe azalo kumalo yango ememaki yo tango ososoli pe comprendre tina na libala eyoko mema yo nzambe amemi yo toloba po nyonso takepa na ye amemi yo na likanisi to concept oyo oui je le veux nana zoloba d'abord na oui je le veux nana zoloba papa Max ya moto koma na esika wana na betabe mo esomuke esika wapi likanisi yango utaki na masolo na molonga na ngai mama Nathalie Lwamba tozaki kotala babalani mingi basobala na komona boye sima ya sanza misatu sima ya sanza mine imotoba bato bakabwani basusu kutata poso moko déjà bakabwani ou bien baso vivre bambule belé mais esengo ya libala osala semblant esengo ya libala ezate mawakati na ndaku alors on s'est dit au lieu to gangela kabatu
to reprochaka batu ekozala malamu mingi toyebisa bango nini esengeli basala pe nini esengeli te basala po babika malamu bavivre kimia bavivre na esengo kati na libala nde boye nzambe atiaki kati na motema na biso pense oyo ya kobanda ministère oyo nesika ete tolelaka nesika ete togangelaka batu nesika ete toreprochaka batu topesa bango baoutil oyo baza nango mposa mpona kovivre libala ya esengo nde esika wapi ministère oyo oui je le veux ebandaki ya so penza nzamba za lokumbo na ebete bele boza kopambola mabozo sosola esika oyo penza ministère oyo na kombo ya oui je le veux ebandaki. Alors nangi sikoyo sunga biso to sosola yango penza oui je le veux nana zoloba oui je le veux ezali eyano oyo babala ni bapesaka mokolo ya liboso ya libala na bango ezala liboso ya mbula matadi ezala liboso ya pasteur to pe ya sango to pe sika oyo babala ni tango bango mibale batelemi liboso pe batuni motuna est-ce que ondimi kozala na mama songolo to pakala to pe olingi kozala na mobali songolo to pakala lokola molongani na yo atako pasi atako esengo eyano topesaka mokolo yango ezalaka iyo na ndimi on a français wabi oui je le veux. Donc oui je le veux eza mo oyo déclaraka départ pona bomoi ya libala nde yango wana tozwaki yango lokola kombo ya ministère oyo ya babala ni oui je le veux parce que libala nyonso ebandaka mokolo oyo balani batata lieu iyo tondimi tokovivre elongo engagement monene engagement monene pe d'ailleurs conférence na biso yote koleka ta msubo na bilili eza koleka tolobelaki impact ya engagement na yebi mingi te na lingala na kotia yango ndenge nini mais importance pe motu ya responsabilité eza na sima ya engagement o ya libala tant tolobaka oui je le veux eza na ba implication minene penza tant mususu ma mingi metant mususu ebele bazwakango na à la légère pe ba conséquences eyaka komona na sima ya mikolo oui je le veux eza kaka phrase ya likolo kolote meza na ba implication makasi penza o ekolanda mabala ni bomo ina bango ya so penza zo pese lengi na ebite batebeli bazolanda biso bipai na bipai bozala mikili ya poto na ebite kuna pe mwa mbilinga pende ezali makasi mikasi na ebite na nzela na ministère oyo oui je le veux na suka émission tropesa bino ba contact oza na poto oza na mboka nini comment oyi kosala mpona oyeba penza bien fondé ya ministère au même temps nzambe na ebe que le 23 février tokozala kuna na parole du salut et pas ya papa na biso révérend Safari mais bien avant cela beaucoup tani salmi penza moi mingi motuna ya mbolokola moto o nzamba sepelaki ko salela ko déposer kati na yo likanisi wana est-ce que vous allez satisfait na beaucoup tani ya ndenge na ndenge sa bipai na bipai. En tout cas, satisfaction qui kolobete eza nanu penza à 100% parce que musala ya kosala eza nanu ebele penza mais na au moment muke o nzamba pesa ki biso nzela to sala ba témoignage tozoyoka en tout cas zo sepelisa mitema na biso nzamba zo sala kati na momo ya ba balani ba mariage mingi ezalaki kutu au bord de divorce to na mbilinga penza au travers ya ba conférence ya oui je le veux nzamba restaurer nzamba zongisi mabani ensemble en tout cas tozo kumisa nzelo mingi pona o ya sali déjà na nzela ya ba conférence ya oui je le veux. Alors avec ba conférence yo esengaka makambo ebele d'abord lokola moto na nzambe ezala yo ezala mama na biso Nathalie Lwambo topesi mbote ba concentration misolo ebimaka makambo ebele ovizaka nini souci na bino ezalaka ni ntango bozosala nyonso to wana. En tout cas souci na biso ezali batu bayeba na kojouir na mabomba mio ya kitoko nzambe atia kati na libala. Alors beaucoup remarqué que ba conférence na biso bien que ba maté ezalaka ya motu ya penza na ngolo nzambe tokabola pe moma ya malili na mwa lipa mais ezalaka ouvert à tout le monde, ouverte à tout le monde to senga mbongo te ezalaka gratuit. Alors eza investissement penza to tia na kati nzamba kumisa meza na bandeko mingi to benga ba
partenaire basunga biso na mission na bango pour na koyeba ko organiser ba conférence oyo. Mais à chaque fois na ba conférence na biso to lancera toujours invitation ya ba oyo ba simba mina motema na bango pour na kosunga biso koyeba na kokende musika na ba conférence oyo ba contacter biso na mission na bango et sunga biso makasi. En passant, je voudrais remercier tous nos partenaires ya oui je le veux nzamba pambola bino makasi penza o bopesaka esunga ka musala oui je le veux et kende liboso. Alors esengo na biso ezalaka te o nini toki ko gagner parce que biso nde kutu totiaka topesaka mukio tozana mpe mukio bandeko ba contribuer aka mais esengo na biso ezalaka komona mabalani bazo pambwama ba couple eza ko se stabiliser ba fiancé ba jeune marié bazo koma na niveau ya maturité mususu o etali makambo ya libala tant to yo kaka ba témoignage tant to monaka ba changement de ba vie ya batu nde esengo na biso ya munene ezalaka na sika wana récompense na biso ya munene ezalaka kotala o nzamba zoleka na kosala na nzela ya oui je le veux na bomo ya babalani moto nzambe ya moto kota siko na bozindo ya mateya oto koloba le 23 février bozolanda biso thème ya mbalo eza isusu somo penza somo bongusaka da stilo mwa kayoko mapamba te eza makambo ezopanza mabale ebele kati na mboka na biso mais on rappelle so quelques thèmes déjà oyo boyebaki na kodévelopper na 2018 quelques thèmes na 2018 to développer ba thème moi mingi tozaki na série moko ya momulayi tobandaki na révérend tata ngai ya molimo pasteur Roland Dalo tolobelaki na quelques secrets de mariage qui durent kuna to exploitaki thème comme sous-thème comme impact de l'engagement ou na lobelaki tout à l'heure kuna tolobelaki mo ba clé mo ba secret oyo mo ba comment na lingala na yebi ndenge na ko bangote mabomba mi voilà oyo ko sunga mabalani ba vivre longtemps peut pas vivre heureux katina mabala. Na année passée tolobela ki pe sous sexualité o isunga ki batu ebele parce que ba mabala ni ebele ba mariage ebele de loza vont souffrir parce que kuna na bomo ya vie sexuelle makambo zo simbate baza na esengote na sexualité na bango. Alors c'est un sérieux problème batu balobela ka mingi te mais ce que ke na mozindo ya mabala ni ko se rendre compte que sexualité ezoko tungisa batu mingi penza. Alors nzamba tiaki biso na à cœur tout ça la conférence mobimba mais on est qui réservé kaka strictement pour na marié au tolobela qui sexualité to kenda na mozindo penza ba bande biti suka ba banda kandenge nini ba avança kandenge nini ba sukisa kandenge nini. Alors papa Max et pambola ki mabala ni ebele tolobela ki pe sous divorce non adultère plutôt on est qui je pense même en 2017 tolobela qui adultère et sunga ki mingi tolobela ki pe sous orgueil le fundu kati na libala et sunga ki pe mingi tolobela ki pe sous manipulation tolobela ki pe sous manipulation kati na libala parce que mabala ni musu ezalaka ba marié baza ko se manipuler et sunga ki makasi mingi et conférence musu pe to sala ki boye maman Nathalie alobela ki gestion ya finance na libala parce que on a pesa la rapport moko etungisa ka mingi lolenge ni ko gérer finance lolenge ni ko s'organiser lolenge ni ko se mettre d'accord et sunga ki pe makasi koleka. Alors donc il y a beaucoup de thèmes comme ça et ba CD ezali ba DVD ezali pour na bo bazana posa ya kolanda ba session na nyonso elegaki pe ko pambola bango su makasi koleka. Ah oui ya solo penza nzambe ya zolo komo na ebete bele bozola na biso bipai na bipai boza ko pambola na penza siko ezapele loko moko oyo virus oyo eza penza mingi mikolo yo etelemi penza lokola mopanga na mabala ebele na ba bolingo ebele virus ango aka mwa kumbwa mukeka se musala zo sala eza ko panza lokola nzoko eza ko akoti kati na zamba eza zuwa yango nde nakanisi likambo na zuwa baba to bandaki malamu kasi lokola mwa zuwa kaka mama pasteur amona mondima so na pasteur zuwa kuna nesika musala pe zuwa ezali okende boye okende donc l'habité dans le bango ezana partout ministre solo na tamsuna secrétaire moi rapport boy ayiko pese rapport na ndaku mama siliki pona ni secrétaire alandi ministre na bureau to loba nini yango na kanisi ke moto na Nzambe
le 23 oyo ezali kamwa zuwa malobe pa na yo. Exactement. En tout cas, na sepeli mingi do lengi wa introduire yango zu eza lokola virus penda lokola microbe lokola poison eza ko bebisa ko panza ko sasa makasi. Alors nzamba teki biso na mitema tolobela penza zuwa ba mabala ni mingi bazu boma nokomona beko eta mususu tina ya songo kutu ezate bazuwa mususu mal placé okotia mwasi na yo mal à l'aise ezana ba couple mususu mwasi azana ba diplôme ebele mayele ebele nzamba pesi mais mobali alingita sala afanda kaka na ndako abimate soka lingo bima petit frère kende kotika mama. Donc maman za sune sengote et pourtant ça n'a potentiel makasi mais pour na zuwa mobali aso pesa nzela te a exploiter oni nzamba te kati na ye et lokola pe mibali mususu komona penza kwa ko kende musika ko sunga bato ebele mais mama zuwa lokola loko mususu mobali aza mal à l'aise kimi ezala kate akozonga na ndako Alexis moi 5 minutes yo yireta pour ni osali kana basi wana ako convaincre nazala ki kaka na makamusa te saka kabati kaka pona nini bazuwa mususu mal placé. Alors mawa penza mingi eza kati na mabota pona nini kozanga bonne gestion ya sentiment o babengi zuwa jalousie yango le 23 oyo tokolobela penza gestion ya jalousie kati na couple. Jalousie eze eloko malamu ti wapi ekomaki eloko mabe na tangu nini lolenge nini ya kozokisa yango na cadre nango mpo ezala lipamboli ekoma élément ya destruction te. Donc makambo ebele ya malamu mpenza molimo na nzambe akolobela le 23 février oyo na temple ya parole du salut à partir ya 11h. Ya solo tokozonga na suka moto ya nzambe mwa mitune kozanga te pamba te tango lobika ka zuwa nazomona bandako déjà so papa zolakisa mama mama komolakisa pe akomolakisa ko pointer papa moto ya nzambe. Est-ce que babalani basai kosala na pe zuwa yango soko la ninga malamu papa Max na lobaki tantôt que zuwa eza eloko oyo ekipe kozala malamu to ekipe kokoma eloko mabe. Tout dépend ya limite nini ya lolenge nini ozoko tika yango et se manifester na kati ya ba couple. Voilà pourquoi nous allons parler de la gestion de la jalousie. Koyeba ko gérer ti wapi na tika yango ekende ti wapi na sukisa yango nde mama ya mutuya ya likambo biso tokolobela yango wana koyeba na ko gérer zuwa. Est-ce que zuwa il faut pas ezala? Est-ce que tolongo la zuwa complètement? Est-ce que zuwa ezala ce qui est kozala et kokende tina niveau nini nde makambo tokolobela le 23? Ah oui, zuwa oyo pe memi ba problème na ba téléphone pe et ça pe aspect moko pe ezo mema lelo zuwa mingi makasi okomona papa tango mususu téléphone nezala kasu na kimia te soka zongi na bureau mamelo kalibu akopesi kuta musu atambote te eloko libosa ko sotele téléphone abandi ko fongola ceux qui mot de passe ezala ki bitumbe bandika kawana ceux qui mot de passe akoti na ba mail akoti na ba message akoti na ba WhatsApp azoluka et komi ko tinda ba tukutu tango mususu na hypocrisie papa tango ya azu téléphone a bombi bien effacer ba message nyonso wana parce que maman yebi ko gérer zuwa na yete lolenge moko pe na ba maman mususu bazo ko souffrir papa ko contrôler ba téléphone ko contrôler ba problème eza ebele ozo ya na nzela ya mauvaise gestion ya zuwa. Oyebi ke teme oyo so landika ka mozo ya momoko mona momoko gentil abanda na ye lokola ebale kasi so koti na bozindo komona ke zuwa oyo ekozwa biso pe ata banseignement ebele banseignement ebele penza oyo ya le 23 kozala la première session nayebi te tokenda ngo na basession boni mais déjà le 23 tokointroduire gestion ya jalousie siko nana kozala bato azozela sikoyo banani bakoteya likambo zuwa kaka na baexplication opesi abwe naomona te motu nyonso akomi na posala na bateyi en tout cas bateyi ngai moko na kozala wana pe pasteur Marcelo Tunasi pe akozala na biso. Ouf, olandi biso bipai na bipai le 23 février te kozanga te tiango na komango na janda na yo déjà
oza pe na Londres oza na Bruxelles pour bolanda biso pe émission to kotiango na banzela ya Singapour batali banda pe bozwa grâce ya kozwa déjà moi goût pe oya mboka pe seko mikitoko nzamba pamboli kimezali yaka polanda matea wana kanisi ete ya solo ekosunga yo mingi penza. Alors attitude baya nango en tout cas baya na mitema ya kofongoma penza baya na soif mingi pe attente mingi parce que notre Dieu répond à la soif. Ce qu'on est déjà na motema ya kokangama ezala moi pasi mingi. Alors ba préjugé ezalate mingi ezalaka tango papa zoyoka boy wana si atali maman be oh eza yo penza yoke maman pa tali papa be oh ba kolobela penza makamna te mutu na mutu aya na ndenge na ye koyate na kombo ya mutu yaka pona yo moko oyoka o nzamba bongisi pona bomo na yo po bongisa libala na yo. Donc attitude oyo kozala mbala mingi to ya nango mitema ya kofungwama pe attente ebele pan esika na bato mesika na nzambe oyo akolobela biso kolandisa makanisi. Est-ce que ça pona biso ba petit peuple makamba zuwa oto pe bakambi pe bango pe senge ba koyokola? En tout cas ekozala malamu mingi kutu bakambi pe bazala ebele bakambi ba pasteur ba responsable ya ba groupe d'opinion ou bien ba leader et aux malamu parce que ceux qui bango ba fan de sami penza na connaissance makambo oyo ko permettre bango ba sunga pe ba o nzamba tie na sena bango pona babika mabala na bango na lenge longo ba zu etali pe ba pasteur zu etali ba pasteur ba sufraka nango pe bishop etali biso nyonso biso pe nga petinde na zolo baboye na zape na nani na obligation ya ko gérer zu na ngai surtout biso ba pasteur maman pasteur amuna moi sœur ayebo ay entretien ça yemba la misa de pona nini. Alors ceux qui jouent exagéré malamu te ba église oki ko bebisa na pambolo nzambe parce que moi sinanga gérer kazu na yemba malamu penza mais en tout cas ils ont mutu ya mingi ezala pona biso ba pasteur ba bishop ba prophète ba évangéliste biso nyonso tout ça na besoin ya matea oto ba lolengini ya ko gérer zuwa kati na ndako biso. Révérend Ken papa na biso nzamba pambola opambate si j'ai oyo biso bato tozo sala la évangélisation par les médias to kota kabikota kota par-ci par-là te eza penda na ba église e panzani likamna zuwa ba église eza ko panzana zo panzana ba ministère eza ko panzana ba choriste mususu ba kimi balobi te kuna moye te moye eza lisusu te nzamba za lokumu penza thème oyo na sikna batu baya mais non on est-ce que thème on ebi que déjà que eza thème du moment sur na robenga ngoboye alors obi kozali sika nini po singi sika mo penza munene pona batu penza ba ya ebele to yoko le comme na zuwa yango tozaki na pensée que na parole du salut parce que kuna na nseza cadre moko qui va permettre biso tozo batu ebele pe batu basa na ba condition ya malamu. Parole du salut expliqué ça na Gombe omoni kaka en face ya clinique chinoise exactement oti bana Gombe be oti na Kitambo ba taxi yaka na oka na clinique chinoise oti na centre ville kuna yaka na ngopo ozana makala ozana bumbu sele partout zali et na kasi que service à communication et à relations publiques ba pesa déjà invitation na ba église et kota pamba te le 23 wana tozala ibele penza pona to yokola. Alors et vous allez nengi le 23 tant au côté na salle programme batozo déjà moi idée à programme wana. Alors programme ezali tozo kanisa kozana de konabiso ma kalambai oya kosunga biso na louange pe na adoration donc tozo pe tango ya ukumisa nzambe et puis tango ya conférence ya ba matea et to suki saka toujours na moi cocktail moi eloko ya malili ya komela moi lipa mukie et puis to kaboni na biso. Ya sona aussi bolandi bandiko ranga penza na bondeli bino na bolingo na nkolo bozanga te. Alors banal baza concerné moto na Nzambe pour na rencontre wana le 23 banal baza concerné. Alors ba premier concerné zana no ba mariés, des hommes et des femmes mariés ba o basi ba bala ezala ba nouveau mariés ezala ba vieux mariés ba nyonso baza concerné pe baza particulièrement invité. Alors catégorie ya mibale eza ba fiancé ba o baza nanzela pour na kokota kati na libala bango pe baza concerné makasi pena parce que ko préparer bango ba vivre koleka ndenge ba o ba lekaki bango ba vivaki pe catégorie ya misatu eza ba grand jeune ba fille déjà à partir il y a 18 19 20 ans et puis ba garçon déjà à partir il y a 25 ans ti likolo
tout le monde na tranche wana baza concerné pour na koya na conférence na biso ya oui je le veux le 23 février. Moutranzambe oui je le veux ezali ministère oyo evandisami mingi na Itali libala et tu assister na ba rencontre belé pour tozomona ndenge bato baza koya ndenge bato baza kopambolama. Alors na 2019 tosuka kaka na Kinshasa tope bozokanisa mukomsusu na Braza mukomsusu toke paza na maluku kuna mukomsusu toke na Bepumba ipa na biso kuna na Equateur mukomsusu toke na Bolobo toke na kotambola bipai na bipai wana pamba te na so likambo oyo même ba province eza makamoko pe la makasi o bato na besoin nango. Mais pourquoi pas na libanda ya mboka? En tout cas eza programme auto sito bandi. Par exemple chaque le 1er mai oui je le vais à la Cape Town dans la borne Cape Town chaque le 1er mai depuis un certain temps tu à la conférence ya où je le veux na Cape Town. Alors année passée tout ça qui conférence moko na Lubumbashi mikoleleki tout ça qui pe na ba programme na ba Congo et déjà na mikolo koya peto kende kuna na nord ya Afrique toujours na cadre ya oui je le veux mabongisa mipe eza conférence musu eza qui se préparer na Bruxelles na Liège mais bon na moi ba nungu eza qui mukia et permettre que tout ça là mais année oyo to bandi to kokende musika mais à chaque fois na anti na collaboration à Papa Max to banda toujours contenir bino informé de manière à ce que bato bazana di banda ils en Afrique du Sud ils en Europe ils en l'intérieur il y a pays base à la courant pour la biso la conférence ya aujourd'hui. Hier soir to komisi Nzambe pona mopepe asika o kotika tamboka kimi ezali na ebete to kotambola bipai na bipai mbalo muto ko empêcher biso te Nzambe za na contrôle ya mboka na ye Nzambe za na contrôle ya makambo nyonso na ebite bana poto pe mite mekiti boki ke non l'Afrique du Sud chaque le 1er mai na Bruxelles rozala peta musuzo on a besoin matea bozo senga pe ba moyen usenga pe ba moyen pamba taza moto Nzambe za équipe mobimba oyo baza ko sunga na za na ministère o Nzambe pe apambola autant mosusu bo soutenir l'équipe à football les appels mabete bo soutenir mais makambo ya pamba te libala ndezali ezali mozindo ezali loko ezana motu ya mingi pa na Nzambe bon sunde ko landa c'est pas initiative abi non moi j'aime ça je connais pasteur Ken en tout cas atea kama malamu alobaka malamu litato neza kitoko non ngana za la partenaire ya ministère ngana bana ko soutenir ye a occupé voyage Afrique du Sud le premier non ngana so mata 3 billets ngana sala tabu bato ba sala onini bakende wapi. Alors, numéro de contact na biso boki ko joindre na biso le ko la besoin na les ko s'afficher na écran ezali 00243 liboso et puis numéro ezali 85 30 90 000 donc 243 85 30 90 000. Nakasi bolandi numéro 085 nebiso bana Kinshasa awa 085 okomi ubaksi 30 90 pe ba 0 misato donc 085 30 90 ubaksi ba 0 misato numéro nezalaka available ne ba anglais balobaka donc toujours disponible benga ngona moment nyonso osali nini okozwa bango opesi likanisi na yo obengisi bango nesika tolelaka nesika bato bakufaka nesika bato bamibomaka nesika moto akonde okanisa za na sida nzoka za na sida tazolela kaka bolingo mais kisi ya bolingo yango moto na Nzambe bayeli biso elongo na mama na biso Nathalie pe bandeko nyonso ya staff ya oui je le vais kisi yango tozango ofele est-ce que ça m'a bien. Est-ce que vous répondez à ma bête? Donc, il y a papa, il y a ma soeur Nabiso Lelo. Bananzambe, va retenir nini na oui je le veux. Il y a mon collègue le 23 par ma tête. Il y a que la bilopéta bolanda. Ba édition où il est cause déjà idée générale ils ala kandengini ne banda kandengini ne moto Nzambe malove pana. En tout cas le ko analobaki tout à l'heure oui je le veux ministère na biso ministère na bino oui uti pa Nzambe pona esengo na bino kati na libala slogan na biso oui je le veux zalaka oui je le veux pour un mariage heureux, ko vivre heureux, ko vivre stable kati na libala ezali
eza lokola mythe te eza réalité parce que mingi bato bamitunaka ntango bazotala mabala oyo ezosimba te mais est-ce que vraiment libala yango eza malamu bato bazolela lelo kati na bala tina nini biso tobala toye korassurer bino que na nzambe libala stable pe heureux eza possible yango na nzela na oui je le veux tolobaka toujours oui je le veux pour un mariage heureux. Alors boya ebele le 23 pe nzambe akosala biso ba bien ebele na nzela ya conférence oyo nzambe apambola bino et à très bientôt. Nzamba pala apambola bino ndenge moto nzamba lobi à très bientôt tokomi penda na suka toyaki ni sengo mingi ya koyebete na libana mboka ezana biso ana Kinshasa bipai na bipai uranaki biso toambaki pona bino moto na nzambe Ken Lwamba wazeli mukambi ya centre missionnaire Philadelphie tozali bongo na Gombe yende toyambaki po to solola na etali ministère o nzamba déposa kat na bango no etali libala na concept o ya kitoko penza oui je le veux ezali malobo yo bato mingi bazape kozelango malobo torobaka mokona mokolo to ya to yekola libala c'est vrai et les institutions nzambe mezaka très combattu makambo ezali ebele penza alors surtout ozali enseigner te ozala mo pasi mingi alors moto nzamba ta kosisa bo bandoko babaka si je savais akoma ko mela masanga na ndinga koluka popamba te azali na ko se retrouver te bato pe o amona ke muso amona malamu te mazo wa déception na vivre na ta moninga na mobali azo déception nga malamu na vivre na moninga na mwasi bango pe baya en tout cas bango pe baya mais nzambe akokuta na bango parce que moni satana alingaka ntango nyonso kobebisa oyo ya malamu nzambe akelaka nzambe akeli libala esalami mpona mwasi moko pe mobali moko lelo bato misusu bakomi mwasi moko mobali moko basi ebele mwasi moko mibali ebele to mobali akende pa mwasi azokende pa ndeko mobali mwasi akende pa mobali azokende pa ndeko wana ezali torsion c'est-à-dire kobebisa oyo satana ye nango mpona kodétruire concept oyo kitoko libala nzambe apesi kati na bana na bato donc boya bino nyonso pe nzambe akosunga bino bobima kati na makambo wana bo retrouver penser en nzambe ya na libala eza nini pe ekopambola bino makasi penza tokomi na suka émission tozwi losambo pe lipamboli ya moto na nzambe papa na biso Ken Lwamba akobundela mpona bacouple akoloba maloba ya bien tokanisi pe bacouple babala kasi bana baza koya te baza ya mikakatano moi benga ngaza na France bi 43 ans de ko max na lalaka te na butu na koma kolela butu mobimba na botaka te na ndingi moto na nzambe nyonso to wana amemango epa na tata pe kobosana te le 23 février kobosana te le 23 février na parole du salut tobaki moto na nzambe na 11h voilà 11 même 10h comment ça loin ezali tellement munene na ebeke mutu na mutu ozane sika ne topona batu te o ezaka ya mama Gombe te ya mama bata Gombe te ozana kisenso ozana livulu kuna mbanzalemba ozana jaga ozana malweka ozabi pai na bipai to ya ebele to yekola na ngasete nzambe akopambola somo na nzambe malobe pa na yo to bondeli na biso nzambe yo leki na nguya nyonso tokumisi yo pe topamboli monene na yo mpona ntango tolekisi ensemble yawe yo opesi libala oyo okelaki na motema na yo penza po ete bato oyo okela babika na esengo kati na bana na bango yango nzambe kolandisa makanisi na yo kobondela yo likolo na babalani oyo baza na baproblème nzambe baoyo baporte eza ya kokangama baoyo boyokani eza te harmonie eza te baoyo bana baza te nzambe tikete loboko na yo esimba bango pe sika nyonso monguna abebisaki yo o restaurer bango nzambe tiketi mabana na bango epambola na kombo na Yesu pe bango ba ko vivre sengo oyo obongisaki kati na nzela ya mabala nzambe na pamboli bango pe na pamboli nzambe o nyonso azana projet ya libala fungola ba porte pesa ba moyen nzambe pe kumisa kombo na yo na bomo ya ba oya yo na kombo na Yesu to bondeli pe biso basutolobi amen. Amen. Merci Nzambe apambola bino, Nzamba pambola Congo, Nzamba pambola basana Nzambe nyonso, Nzamba pambola bande nyonso centre missionnaire Philadelphie mingi awa ya Gombe
pona bolingo botele sakabiso tango nyonso bozala kana manifestation bozanga raté ko benga biso. Merci na papa na biso Ken Lwamba Zambe pe akanisa ye ko bossa na télé 23 à partir à 11h to kutana na parole du Seigneur kuna na Gombe pa papa na biso Safari to yekola likambo ya gestion ya zuwa kati na libala. Merci na ndekonanga Alvin Beya oyo basungi biso na nzana bilili longo na ba Arnaud Nyoso mibale kola pambo na bino ndeto kutani mbala sima na émission Skobosa na te. Oui, je le vais déjà samedi 23 février na parole du Sali kuna na Gombe ndeto kutani kuna pona koyekola. Merci, shalom. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour des départ. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, taratangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Mari si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebemi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te.
liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etangwa yaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe ntango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa Alvin et Béa, tala tango ekoleka, nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe.